Regardez comment le Congo, c'est un scandale. En train de une société qui répare la route, mais on découvre qu'il y a le minerai. Tous ces jeunes gens que vous voyez sont en train maintenant d'extraire le minerai. Mbote na bino wande kolandi partout mais ça na kolanda biso na tindika télévision de na baka toujours la chaîne idéale la kabino ba actualité na tango oyo esengeli qui me régner partout na mabota na bino na yebi que vous alliez belé ya kolanda tindika na ba analyse qui toko to la kabino kasi mko lelo esengeli bo retenir que message fort ya Jules Alingete sur ba investisseur à propos ya nini ekoya lobby pelisusu président de la République Antoine Félix Tshisekedi son excellence azali kozela mamokolo lelo kuna na Lubumbashi pona tina kosilisa makambo ya conflit entre Bakasaina Bakatange oboyebe wana korenye depuis mikolo eleki tozana quelques vidéos à l'appui ya acteur politique moko oyo azali ko dénoncer banani oyo bazali à l'auteur ya conflit oyo azali kosalima kuna pe na assemblée provinciale bande ko balande sengeli bosimba était place ya mwana mboka Jean-Marc Kabundu ezana no vide oyo wapi candidat unique ya IDPS batinda ki le professeur Mbata oyo nde ba désigné ki na poste wana kasi ba détail nyonso bokozo yango tutolo ya analyse na biso ya mokolo ya lelo encore fois de plus mbote pe kimia na mabota na bino tika to fungola analyse na biso ya mokolo ya lelo bande ko balandi kaka nde boyebi biso toza wana pona koluka ko éclaircir opinion publique sur ba sujet d'actualité zo le Canada République démocratique du Congo. Un grand merci na ba maman nanga nyonso ya États-Unis au bozo komelanga na yebi ki tellement ba maman ba koti likambango c'est que bien nde na lobaka toujours ba maman wa kitoko yo wapi salanga vrai bien Gilles Alingete yende a chapotaka to akambaka to yenda za le coordonnateur ya IGF o to yebi biso no soko to yebaka que mboka oyo ekobonga te toyebaka mutu akoyiba mbongo na kesi ya leta mutu akotuna ye azati structure oyo eza ya lelo te eza ya kala ntango mosusu bato mosusu bayebaka te IGF ebandi lelo te ebandi kala na régime ya kala ebandi koexiste na kombo mais ezalaki opérationnel te grâce à son excellence président Antoine Félix Tshisekedi nde yango ekomi opérationnel kuna na forum ya NC boyebi nyonso ke ba forum ezali kosalema partout ailleurs mpona koluka ndenge nini ya kobongisa mboka na biso kasi moko na ba forum yango NC oyo wapi Gilles Alingete azalaki kuna ko représenter mboka na biso atindi message to alobi message moko fort e memi biso totali sabino yango mokolo ya lelo poto ebi bande ko mususu awa na kati basi balobaki bakosala tout po ba investisseur baya na République démocratique te du Congo te bakosala nyonso balobaki bakokai koloba pe tomoni selon ba rumeur musu ekomeli biso ba stratégie nini bazali commenter pona tina ete makamba kanisa kito balobaki ekokisama alobi boye bande ko balandi bozala sûr que Congo ya lelo na 3 ans eza Congo moko o ya lelo bozomona te pona limbola yango ezalaki na français wana na traduire na za na agenda nanga alobi Congo ya lelo nde bomoni to ana nzala bomoni ba oyiba mbongo ba coque de jambe kande ezalaka dans 3 ans eza su bongo te po makambo wana nyonso ezosila donc bazosokola bazotalisa yango na miso ya bato nyonso nani azoyiba boye nani akangi boye nani azoloba boye détourne meza boye na gome kie boye ezongi donc bazolinga babimisa ba point faible nyonso po lobi babongisa yango ekoma ba point fort yango ebisi ba investisseur nyonso bobanga na bino te Congo bomoni lelo boye dans 3 ans za boye te bo CP là donc boya na ba entreprise na bino donc bo investir bo za na bino pepele bo za la l'aise po maramba bien zali pa lo bien ko za na nani grâce na président actuel po moni ba stratégie to za la pe fanatique pe trop te bande ko balandi misala ele kamaloba na ebeli nde mokolo ya lelo to sali quelques sélections ba vidéo
pona kolakisa bino tolobaka pamba te toza pe na ba video ya la pui pona kolakisa bino makambo nini oyo toyebisaka bino na ba etando wana ba investisseur bakoya na mboka na biso ekozala esengo mpo nde tozolela misala eza te toza na baparti politique baparent na biso bafonctionnaire d'état baenseignant soki ndenge nini awa déjà salaire ya bafonctionnaire si emataki namoni bokomelaki nga mpo na basuggestion na bino en tout cas eza biabia de la langue mwa maloba elekaki mwa mungwa mingimingi ezalaki 30% na 40% kasi nalobaki 3 na 4% en tout cas baexcuse na bapropos wana toza wana mpona kotalisa bino makambo eza soki eza bongo te sengeli tobongisa na yango nasengi na réalisation babalance biso nanu video ya discours to ya bapropos ya Gilles Alingete puis tozonga na plateau na biso mpona kocontinuer analyse. C'est parti. Les gens rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big Dans des zones institutions. isolées. In some isolated zones Qui sont riches en minerais en or. that are really rich in gold. Et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minéraux. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally Et on all the. actuellement, And right now, le président de la République the president of the et le country gouvernement de la République and all his teams se sont investis depuis plusieurs années, depuis près de 3 ans, fortement are really invested since about 3 years pour réduire cette situation d'insécurité. to work and stop that Et unsafety. nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, Even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from ils where the sont war en is, totale sécurité. they're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. that I can tell you today it is safe to come and invest in the Congo. There's no war and there is no insecurity. Voilà, merci na réalisation ndenge bauti ko balancer biso ba image ya discours ya Gilles Alingete bauti ko landelongo nanga et ça vraiment kitoko mingi tolobaka na ba vidéo à l'appui. Ndena uti ko yebisa bino le président de la République azelami kuna na Lubumbashi to na Katanga pona tina ya ko participer en tout cas na basise oyo le premier ministre Sama Lukonde asi afongola ki depuis mikolo eleki banda vendredi passé ti mokolo ya lelo azobengisa plateforme ya bakasaye plateforme ya bakatange pe gouverneur ya ville yango pona koyeba eloko nini esali ke e déclencher guerre tribale oyo basisi yango ebandaki depuis mikolo eleki kasi na clôture na yango nde esengelaki mokonzi ya mboka aya lokola tata ya kimia pona kopesa penza mayele na ye likolo kambo yango wana mwana mboka Joseph Kayumba nde autaki kopesa maloba yango koloba ke sauf imprévu mokolo ya lelo mokonzi ya mboka akozala kuna na Lubumbashi à propos ya basise o ezali kosalema kuna kasi tozongi mo moke na ba image sur ba révélation batalisi biso na acteur politique moko pe ya makasi ya malonga kuna na Katanga soki eza banani nde bazali à la base ya makambo ezali koleka kuna. Ingénieur balancer biso lisusu na image oyo to juste photo na ba propos wana poto illustrer yango po ezala te copie conforme na yebi ke tamboli partout kasi to ko illustrer bino kaka photo na ba propos na ye to landa yango epi to zonga na plateau na biso. C'est parti. Du côté de Katangé, c'est bien connu. C'est Dani Banza et le gouverneur. C'est tout, Kiaboula. Mais oui, bangonde bazo pesa mbongo et pas ba 110 leader Kassayen, bo bazawa et bangonde bazo bendana.
Mais c'est ça, on doit se dire la vérité. Moi et toi, tu me vois moi aller dans leur truc là, la comédie là. Non, je peux pas. On doit se dire la vérité. Azo jouer, j'ai mon cousin qui est au côté. Et puis, demande à tout le monde, dans tous les domaines, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, je suis ici. Tu m'as trouvé. J'ai toutes les informations. Je sais ce qui se passe. L'un ou l'autre, dès que tu lui dis, par exemple, Balaba les Amabé, il prend des jeunes Kassaïens à Fouti Bangombongo, Babando Fingayo. Quand ça ne va pas de l'autre côté, il prend des jeunes Katangais, ils insultent les Kassaïens. Mais c'est ça le problème. Et vous voulez me dire qu'il y a un problème? Hein? Et vous voulez me dire qu'il travaille pour le chef de l'État? Et puis, vous êtes des pyromanes, et puis vous venez, vous voulez nous dire que non, réconciliation. Réconciliation pour un problème qui n'existe pas. Réconciliation pour un problème que vous-même vous créez. Non, ça ne va pas. Il ne faudrait pas Tobando Kokosana. Ça ne va pas. Au fait, ce sont des individus qui cherchent à avoir de l'opinion. Mais Baboy Bango, Bazon di Mabangote. C'est ça le problème. Même si je n'ai pas invitation. Je n'ai même pas besoin d'invitation à Bango. Ce n'est pas ça la solution. La solution, on crée des problèmes. Pour créer des problèmes, et Bazotia Kokoso Namutua chef de l'État. C'est-à-dire il y a des individus, des cerveaux. Si pour Moussala Oya Mokolo Alelo, tozali kosala ngo ensemble na ba technicien, comment na maloba yangai ba image ya bango, en tout cas coup de chapeau na bango na Moussala makasi pe kitoko bazali kosala na bosanité kopesa. Salutations spéciales à mon boss Orifin Kisombe et l'on a papi Kelinde na baka toujours bango nde makambo. Nde na ebisa ki bino na ba grande ligne parce que na pesa ki ba grande ligne oyo nini tokolobela mokolo ya lelo. Na ba grande ligne car nde na lobaki kuna likolo toko solo la lisusu likambo etali poste ya mwana mboka Jean-Marc Kabundu kuna na Assemblée nationale lolenge kani ezali kaka vide. Jusque là, ba propos est circulé, ba rumeur, oh ba kocha Ariette Wamu, oh ba kocha Nanyo, oh ba kokende boye. Kasi bango moko ba telipso nanu elo côté. Nangambo ya UDPS tomoni batindaki candidat unique à la personne du professeur Mbata. Oyo balobi azali mieux placé, azana maturité, aza compétent, donc basali ba éloge belé sur sa personne. Yende batindi a remplacé na place wana. Tobo sanate le professeur Mbata azali cadre PAI de PES, azali pe les seuls constitutionnistes awa na mboka na biso bazalaka mibale. Tobo sanate yepe azali parmi batomi bale wana donc azali moto ya bewania na mikolo koya balobi yende esengeli bacha na ebonga sauf imprévu mokolo alelo esengeli to assister na ndenge bazotia na kiti wana ya bokonzi kasi ba reporter na biso na ebité ceux qui bazali sur terrain mais nazana kondima po tindika toujours na point pour na kozela bino ba actualité na tango oyo esengeli kasi mikolo koya na kopesa bino sur éclairage sur Makamuni et les Kanikuna l'Assemblée nationale. Bande Kobalandi, passeport et pesi. Na obi tozo sa la sélection ba vidéo sur actualité ba vidéo nyonso na oti la bino eza na kati actualité ya mokolo ya lelo. Na moni madame moko batindelinga yata 2500 na téléphone. Tunana nous ba kondina biso ministre affaires étrangères likamwa na moi so alobi ezali ya solo to ya lokuta na yebite totiela biso nyonso biso na bino ponga pe awa naza kotala tolanda na vidéo oyo et puis tozonga na plateau na biso c'est parti. OK. Alors, si vous avez votre passeport congolais, est-ce que vous pouvez ouvrir votre passeport congolais à la première page? OK. Vous avez pris votre passeport congolais? OK. Vous avez la date, votre nationalité et tout ça. Sur la droite, vous avez en dessous écrit Minafet. M-I-N-A-2-F-E-T. Allez sur Google. Tapez Minafet. Vous allez tomber sur le ministère de la coopération rwandaise.
Donc, les passeports sont congolais, sont tous retracés par les Rwandais. Nos passeports congolais sont tous retracés par les Rwandais. Donc, quand vous obtenez un passeport depuis Kabila jusqu'à maintenant, puisque j'ai quelqu'un qui a son passeport depuis décembre et qui a aussi Minafet écrit dessus. C'est le ministère des Affaires étrangères rwandais. Alors, il y a, ça j'ai découvert par quelqu'un de l'Europe et par une autre personne de l'Europe, j'ai découvert que, il m'a dit que dans plusieurs ambassades et consulats congolais, le personnel qui est là sont en fait des cadres rwandais. C'est comme si c'était sous-traité par des ambassades rwandaises et que les hauts cadres qui sont là sont des Rwandais. Okay. Donc, prenez votre passeport congolais et vérifiez ce que je vous dis. Tapez sur Google et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ceux qui nous disent que Joseph Kabila doit revenir, okay, il faudrait d'abord qu'il nous explique pourquoi il a laissé, pendant je ne sais pas combien d'années, faire un contrat avec une entreprise qui sous-traite nos passeports au ministère des Affaires Coopération étrangère rwandais. Et pourquoi, quand on tape là-dessus, okay, on tombe sur le ministère rwandais. Merci de m'avoir suivi et diffusez ça s'il vous plaît. C'est très important, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on change ça parce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà demandé un passeport congolais sont tracées. Ça veut dire qu'on sait qui vous êtes, on sait où vous habitez, on sait ce que vous faites, on sait où vous allez. Ça veut dire que vous êtes en danger. Tolandi ensemble vidéo oyo peut to vérifier na Google makambo mama oyo alobi tomoni ke ezali ya solo. Tango mokonzi ya mboka asi aloba mboka oyo ebeba kala eloko koyiba eza lisusu te. Déjà makambo ya passeport oyo ezalaki véritable casse-tête. Oh ba passeport ezo ya lisusu te ezosalema so na mboka kingani esengeli baya nango suko na Congo transport ezopesa pasi o dollar emati na mbongo oyo tosombelaka ba passeport na oyo ya Congo ezosimba. Donc makambo ebimaki mbilinga mbinga. Et voilà révélation euti kobimela biso lisusu que compagnie o batie na passeport wana ezali ya ba Rwandais. Toloba lisusu nini? Toloba nini? Pas de commentaires à faire là-dessus. Pour ceux qui tolobi, oh tolobi. Mais mokonzi ya mboka, soldat du peuple, yemoko malgré baka les ebele. Na diplomatie na ya makasi na ebiki likambo oyo il faut ezala tirer au clair. Pour degré tamboleli non. Mais ba moko ba Rwandais ba oseka biso na ninga kosakana te. Sabiso, Congo ko vivre te, sabiso bakosela kabiso. Mais voilà, tout le monde dit que est-ce que bazana a raison? Est-ce que bazana a tort? Point d'interrogation. Kasi eloko esengeli elongwa. O eza République démocratique du Congo, o eza République rwandaise te. Donc eloko na passeport congolais esengeli elongwa. Bakonzi na yebi ketango nyonso bazalaka wana. Pona koyoka biso pe kotala mingi mokonzi ya mboka asa na structure na yemo kotalaka mingi ba réseaux sociaux makamno se leka na internet bango bayebaka o nani alobi boye ezongi boye koti boye likambo o to sengi pe to beleli ministre ya affaires étrangères madame tala likambo oyo okuti yango bongo kasi esala nini ebonga. En parlant na likambo kaka yango toyebi ke mboka na biso etoni na banyama ya kitoko nandenga kosakana te. Toyebi ba parc à Virunga, parc soki ya nini, parc soki ya chute de la Lukaya, parc ba parc ebele. Kasi à nos jours ba parc wana existaka te. Oh ezali mbongo esengeli pe participer na avancement ya mboka. Banyama bakenda wapi? Oh ba gorille ba silira se kufi. Po ba bota malisusu esengeli nini? Pona niko ke kosoma na mboka ba payate oye nango na Congo ba boti sezaka ke o ba parka ko zo kutu na ebite so ke exista lisusu solo ya mabe na zo jardin zoologique to ebaka même ba paya bazoya na Congo ba ye na jardin zoologique ba ye na jardin botanique. Kasi biloko wana mibale to ebite so exista e comme nango lieu des amoureux ba tiede kiti ba sali makam na bango ba sisi bakei est-ce que koti saka mbongo na kesi ya leta nzimite komona
parc de l'Antsele oyo na kombo ya kala Kingakati tozomona yango même na bavideo bato baosala baclip kuna ozosentir ke nyama nyonso aza mpe en bonne santé. Or biloko wana efale ezala bapatrimoine national. Okapi kuna ezali, o hippopotame kuna ezali, nyonso okokoluka na mboka mosusu kuna ezali. Mpona nini te kosala pe ya bana mboka oketala po bato nyonso baa na possibilité te kokende ntina baparti na nsele wana kokende boye na boye. En plus bakota yango téléphone fermé. Mpona nini eza park elo mo boye kokoma na pe obele alo boye na po ni téléphone ekota te moni ke bango moko pe baza na eloko mongo tozoyeba te soki nini eza kuna. Ndeko oyo atindeli biso bavideo depuis Goma mpona kolobaki azokamwa biloko efale se retrouver na gouvernement pour ezalaka déjà mais une partie ezo se retrouver na ngambo ya président sortant na concession na ye bachar de combat ye banyama malonga ye biloko so ndenge nini nde nalobaki ba image elobaki maloba tosengi na ingénieur a balancer biso sous vidéo ya ndeko oyo ya Goma et puis tozonga mpona ko chuter na analyse na biso ya mokolo ya lelo. C'est parti. Partout bozolanda ngai ndeko na bino président Kennedy awa nazali na Kinyogote sima obombe bomoni awa ezali lac vert place oyo lac oyo balobebisaka bambisi ebele ya kitoko mais lac moko ezali négligé le lac moko basalaka nango eloko moko te soko moni na ngamu na nga koto oyo awa na ngamu na nga koto bozomona naza na Kinyogote ndenge ezalaka na Kingakati donc ndenge ezalaka Kingakati ndenge na Kinshasa ndenge pe awa pe ezali mais awa toza surpris ya komona kino l'ancien président ya République démocratique du Congo ndeko na biso Kabila na niveau ya Kinshasa na Kinshasa ba désarmer mais comment expliquer awa na Kinyogote awa loko Kinshasa na mibale awa na niveau ya Goma awa azana ba char de combat azana ba militaire azana nyonso tout oyo zaki na ngona Kinshasa ndepé eza awa. Et je demande au gouvernement, je demande à l'IH de la République. Et pourquoi ne pas venir aussi à désarmer il y a un niveau à côté à Goma, on a fermé à Kinyogote. C'est terrible ce que moi j'ai trouvé ici à Kinyogote, c'est terrible, c'est scandale. On ne peut pas accepter nous sommes dans un régime responsable et partout dans le monde entier, si l'ancien président n'a pouvoir, on doit tout ravir le cola il y a gouvernement, tout est mais je suis surpris. Je vois des chars de combat, je vois des militaires, des gars républicains. C'est là que je suis surpris. Je mets quiconque a défi, armée mes amakasewa, na chars de combat. C'est simple. On va en parler dans les jours à venir. Bandeko balandi, na ebite za esengo, eza pasi, eza mawa, bo comprendre biso, lelo toyeli bino ba vidéo. Vidéo nde tobelaka na match ebeta bo joueur a marqué tes vidéos lelaki ba vidéo yango toyeli bino. On a même sujet comme on a ministère ya mine madame la ministre jusque là ba convoquer yo na bato yo esengeli ba yoka yo kuna na Assemblée nationale ba yoka yo kasi olobaki clarté. Maman n'a limbisa na bana en vérité. Selon ba propos na yo, oto bandai kozela, yango te toyokaki. Likambo ba carré minière, nana yibaki carré minière, o ba pesa ki mutu boye. Yondo zali responsable du ministère wana. To bandai kozela bisa biso que ba carré minière wana nde ba rumeur circulé. Wa pays bami wapi ezali ba difficulté ni bozo kuta nango po exploiter pona nini makambo zo simba te mais hôtel Sibsoka nous avons fait ce qui nini mais elo moko ya malonga toyoki ba pesi autant oya lisusu kozonga lisusu mais eza mwa pasi na balabala anje zo bongisa nzela bandeko balandi eti mola boye bazelo wane comme kobimisa ba lidéré bat ba olokota bat ba osepela sikoyo zone wana po ba encercler on ba koma ko exploiter yango ezangi ni po jusqu'à nos jours image et celle déjà 2-3 jours mais bana likambo wana circuler
nani azwi likanisa tina ba agent bata la place wana ba koma ko exploiter ngo bozo de ba chinois ou bien bato mo ba somba concession wana ba ko exploiter wa minerai pour déjà li solomo e betamaki eza na papa moko asomba concession place moko ba minerai za la se asombi lopango munene donc ya exploiter na ekaka en coulisses butu abimisi na tongo akie koteka. Est-ce que papa wana za ko na ko bimisa source parce que makambo ngo eza terrain glissante au mona kabo indi. Bula no vidéo on a utiko betela mino lisolo ba minerai zo bimana ngo na mabele na nzela tracteur ezo bongisa nango nzela mais ba minerai ezo bima. To landango ensemble. Regardez comment le Congo, c'est un scandale. En train de une société qui répare la route, mais on découvre qu'il y a le minerai. Tous ces jeunes gens que vous voyez sont en train maintenant d'extraire le minerai, le cobalt. Mais tout ça, c'est un problème d'organisation. Ça se passe maintenant même. On est chez Mbelemo. Mon ami, fais voir. C'est quoi ça? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais filmer du Anine. Ici, c'est à la commune de Katouba, en Dalamumba. Nous sommes en train de vivre du jamais vécu. Avec toutes ces minéraux, mais les Congolais ne se retrouvent pas. Il y a lieu de revoir la politique d'exploitation minière pour que les Congolais puissent retrouver la beau Bandeko balandi makambo boye epesa esengo te esekisa biso te epesa biso pasi. Tandis que ba expert bazali bayebi que esengeli to kende place moko boye to sala inspection misala ezo salema pe place moko boye ba minerai botaka parce que to yebi biso nyonso selon ba etangisaka biso ba minerai botaka. Soki lelo ebimiawa à 100 km ego bota lisusu. 200 km sont ndeni en tout cas ngana yemaka mabeleti. Mais tout ce temps ba éviter que ba minerai ko bota place mususu po lelo oyo population oui a bénéficié aux ba or wana soki diama soki nini soki matière nini ebimi na poto filmer ngote to monika ba olokota ba oteka. L'État esengeli azwa conscience ya kotina batu na ye place wana basala ngo betidi ya malonga po ba minerai wana bateka ngo kota na trésor public. Bande ko balandi to lakisa kibino na mikolo eleki ndenge kani parti cher ya mona mboka Jontini Ngobila Mbaka ezali ko procéder na adhésion ya ba membre na yango Jion Emanemba na fondation na ye atindaki batu boye binyo so parce que bolanda ki yango na tindika bakina kosala pe adhésion kasi na esuka to signala ki bino ezalaki na mbutu ebimaki batu ya UDPS na batu ya ACP ezali parti Jontini Ngobila to monaki batu mususu ba lobaki na betando ke ba beti bango basali soki ndenge ni ba botoli bango ba téléphone. Kasi mokola lelo force du progrès ou tiko éclaircir biso ba betaki bango te ba constater que ACP sombi ba membre ya UDPS donc ba tiembongo moko boye bino boye belé bo s'adhérer ba membre ya UDPS ba s'adhérer na ACP yango sepelisaki bango te ba yaki pona ko imposer discipline na likambo yango ba betaki bango te ba katika ka logo ya ACP pona ko bisa bango mbala sima soki boye ekozala susu boye te tokobeta na yango tozwana nu video wana
ya ba disciplinaire ya UDPS to bengaka force du progrès ndenge bazali kosala ba action na bango et puis tozonga pona ko chuter na analyse na biso c'est parti. Yo ACP oya awa oyo cha parti na yo masasi ngobeta na liberté tala bolo na yo tout et katani yo polo na bino yango to katango o Ngobila ACP ya wapi Ngobila asani na vila Kishasa to katango banda lelo soto mono na ACP fimbo mokozwa omona opération tous les polos ana to kobeta bandeko balandi mais discipline yango pe boete toza na pays moko démocrate donc parti nyonso eza libre kosala likambo oyo esengeli soki bomonaki ke bamembre ya UDPS baki kokota na ACP bozela bango na base bobotula bango bakarte ya UDPS oka badere place mosusu me kokata boye bandeko balandi sali pena kitoko te po bapolo wana eza na bato mpe babimiselaki yango bambongo bapesaki baninga kotala papa mokolo boye azozonga na polo madofolo presque torse na eni donc pesi pena kitoko te donc discipline yango ya bino pe force du progrès tosala yango pe na ndenge esengeli bongo epesi pena kitoko te toyebi ke ezalaka na oka bongo mais bosala yango pe na ndenge ya bien esuki wana te mwana mboka combattant président ya parlement debout Tchangu bomonaki deja elongi na ye par rapport ya makambo elekaki kuna oya bakende kokutana mokonzi tata ekolo kasi bayambamaki te nde bazwaki lokutu kaka na bango ya bato ya force du progrès elongo na ndeko Ilunga kasi babongisaki réconciliation afandi kimia te mokolo ya lwa tinde biso video mpona koloba kondo Etienne Tshisekedi abimeli apesi révélation sur marche ya UDPS na tina nini bandeko balongo UDPS pona kokende ACP tolanda vidéo plutôt conclure na analyse na biso. Bonsoir, le président parlementaire debout à danger. Tshisekedi a nommé président parlementaire debout à danger national. Oya kutena Etienne Tshisekedi wa Mulumba na mausolée. Na uti na lilita kaka sikoyo. Na koti na lilita eza vide. Lilita eza vide mutu moko aza lilita te. Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza na lilita te aza lilita te. Na nage, na koti, na dindi, tina kati na se, na kuti kaka bandelete Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza te. Na bilimboye noka vomo gagne kaka. Il est ressuscité. Ngalobi, il est vivant. Bagado abike, il est ressuscité. Qui? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nabi maboye na kuta na ye. Abi singa boye abi président parlementaire debout à danger. Nebi so boye. Il faut faire la nini. Batubela, IDPS tubela. IDPS tubela, boko tubela. Hirachi ya parti. Hirachi à parti. Bokotubela. Bandi minabiso IDPS bake wapi. Bo pensez ba ACP partout. Bake wapi. Bake wapi. Namoni bakonzi musoko ke bomo kende ti koloko bandimi na balabala. Bakomi musoko bandimi na balabala kotamola bango ti kokende otika bango na selile. Oh. Depuis quand IDPS comment luka batu batambola kasi bakatiere na nzela loko bakatiere na nzela loko bakatiere na nzela loko bakatiere na nzela ti na selile. Oh c'est que yemo ko komo so bandimi ko luka batu na nzela ko na otika bango ti na selile. Oh Etienne Tshisekedi wa Mulumba luka bango lokola pe obimi na kuti na lilita vide obimi libanda tambola limete mobimba soko kutana na ye yomoko yebelo ko sala Etienne Tshisekedi Mulumba ngai te ngana tubela ki banda kala bazolinga ko tubela te ba oyo balingi tubela te yomo lokolo obimi yomo obimi parce que l'élite est vide Etienne Tshisekedi Mulumba bimi libanda tambola partout luka bango o babomi parti o batindi ba combattre pa ya boketu et pas un Ngobila partout. Oh, Irachi à partir. Voilà bandeko balandi, zalaki quelques vidéos
oyo to sélectionnaki mpona bino mokolo ya lelo soki esepelisi bino tindela biso basuggestion na numéro ezali affiché na ba écran wana toza mobimba mpona kosalela bino mosala yo mpe oza na actualité ndeti baninga batindi boye okoki kotindela biso mpe kaka na même numéro ezali affiché wana sango ekokoma mpo esengeli tozwaka baactualité de partout eza te kaka na ville province de Kinshasa. Congo eza monene sangoma eza su Congo te soki mbandaka eza te Congo eza susu te donc bino nyonso baprovince nyonso bisika nyonso bozali botindela biso bavideo intéressant ya actualité ozoleka place bokutami eza bienvenue na tindika tokotia yango mpona kolakisa bayimboka lolenge kani makambo ezali koleka ezalaki réel plaisir mpona nga kopresente bino analyse ya mokolo ya lelo pe na lisungi ya ingénieur mibale Mike Luzaya jo na ndeko Rabi nde basali bino ba sélection ya ba vidéo oyo na assistance ya Biyumbu. Un grand merci encore une fois de plus à mon boss Rifan Kisombelongo na Papi Kelly. Il est là parmi nous, Yenani Papi Kelly, tout le monde qui vraiment a qui quoi assister rédaction ni on soit tindika ça là qui vrai bien et c'est ngande bongo hein ba kondi ba boss c'est ngeba kotala pe hein ba to ba osala na ba chaîne na bango ndenge to sepela ki sala ki kitoko makasi pona mokolo ya lelo to suki awa to kutena mikolo ya bye.